comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association à Sanganaki mokolo ya poso pour nakotala ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postula ki pona équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana wana comité exécutif et ponaki Sébastien Desabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo. Tomonaki club chanois niortais et le baki ezali lokuta mesika lokol et moni lokola boyokani est-ce que ndima te boyokani na club wana chanois niortais ya France boyokani nini? Bon, non, biso tola likambu ya koyokana te na équipe ya Niort ye moko ndaye Sébastien Desabre azalaki na devoir ya okende koyokana na équipe oyo azalaki koentraîner. Biso tola likambu kuna te, biso tomoni candidature na ye, tomoni projet na ye asalaki, tosepeli na yango pe tolobi topona ye moko nde akokende kuna na mboka na bango pe na équipe na ye po ayebisa bango ke ngai nazwi mosala mosusu nesika songolo nesika pakala nalingi suki kozala awa te parce que na kati ya contrat na ye batiaki yango ke soki azwi équipe nationale moko akokende na ye. Donc ezalaki biso likambo na biso na bango te, ezalaki likambo ya bango moko esengeli babongisa na entraîneur oyo azali koentraîner équipe na bango. Soki totuni motuna ezali po na nsima na yango chanois ekebisaki elobi komema likambo yango na tribunal ya sport po bango bandimaki te yambo mpe ekokoma makambo ya misolo na balomando. Bon, est-ce eza foti na biso? Eza foti na biso te. Soki coach na bango ya kala oyo akomi lelo coach ya RDC atindaki candidature na ye te eke biso nde topuni ye kaka na ndenge na biso moko wana nde likambo ezali. Tomoni ke bazwi ata tambola ye te mpona kobongisa koyokana kobanda lobi bazwi be lelo solution na problème yango pe ye moko akomi na compte Twitter na ye ki akomi sélectionneur ya sika ya Léopard. Etinda nini bopesi ye penza? Topesi ye mbula misato abunda soki makoki ezali mpe nzambe asungi tokende na CAN oyo ya Côte d'Ivoire 2023 totobeta ata finale ya CAN 2025